Oko kima. Ndeko sala. Sili solo poso. Na tata la toke fumeti ndako na bino. Taba paso bozaki na. Yo ke po sala musala. Ye semaine de la gloire. Oko kima. Papa mama. Oko sala. Qui na mbonga tata no taba mama bino. Ya famille. Batika bani ba livrer de parcelles. Batika ba livrer parcellaire. Oh toko sala bino. Na moni jour ngo. Oh maman zala ko na tika. Bokene musala boko sondo. Wata pa kanga muti bino na ba libre. Olivera ko. Mais wata tangi deux personnes, atangi deux personnes. Olivera souffra ke ba wera. Taba ninga ne kuna ne ba souffrir musu. Donc Richard Ndobeta stade de Marty batunaka o betara solo pas faire na connait na Marcaouz voilà. Abi chacun portera sa charge. Alors bon peut pas sa charge na bango pardon sa charge na bango. Leader américain un mot d'abord. Baka bongo chacun. Oko sate. Non ko sa quoi. Vidéo ezali. On doit faire poids. Natif na tiki na pour la marque. Pardon? Akol bla wata monter na tiki na ngalo. Sa charge. Wata na faire ba ya na leki. Okokite on les a collabo plus na. Na saka pe kuna te ezaka. Mozo artiste no quoi. Pardon? On tcha waze quoi. Est-ce que ba mba na je veux votre budget là. Bat bota la biso ba ebele. Leader américain da bande ko tcha déjà. Tcha waze quoi pour. Tcha waze quoi. Ya waze qu'on est comme prêt. Et ça déjà fait yango déjà déjà on répète. Ana date. Tcha waze ko changer beauté ba. Mako za ba bongo. Tozali ba golo de ba komi ko ya de. Acha wata kwate. Mais cela il a même bien théorie quand même mon papa Shrabali. Na moni mene. Na moni mene. Il s'est bien. Qu'il est compliqué. Vieux joli moubouel à la pointe. Qu'il est liboma. Vieux joli moubouel à la pointe. Vieux mené à son zaga linga libalote. Bon, tu vois le baka par mo bele kaka. Marashi mo bezalaka kala. O mené à betaka. Ba wera ba boya ka. Le kam ta betaka. Ele ga kana. Ya 27 na boya bi masana nga ya ça bien te. Mais betaka na nkopenza. Encore. Kanisa kina kutula. Okansena. Papa moni yo. Okansena kutula. Yo zela. Wana nango. Ye. Mwana mbali wana. Akasaki mama tu. Moni nga njora. Nande wana mwasi. Janvier de wana mobali. Papa cameraman de kona. Abdin de kona. Fie mutu Olivier na biso de kona yo. Voilà. Bosana Orly Gola vie na mo bibande kono te. Ah, tiga boye. On appelle ce conseil qui toko ya. Yo to posa na manikete. Yo Orly azam moté mamabe. Moment wana o de bango mwa yambala kufaki. Akokaki ko sala. Émission bongo te na ndeko na. Jamais. Sala moté a mwana mama. Mais alobi follow bali susu. Non, soko koloba. Aloba na ye. Bakangi pe mu. Mais je pense que retourne la maison. Ande koma be aya poison iya ndoki oh oligola ya ndoki même ndoko nga oligola to finga nga jiba funga sta samba na kalofi ngani mwasi mobali ya sikizate ata même poto ya na miluz bazo été BCBG oh de fite ferry mutakisi mtamime na poto mutakisi faboyat mbonga kisi mbonga ya ferry. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili. Comprenez, c'est Ibrahim Abdi. Moi, je suis le Pango, je explique Rabino. Lelo vraiment, Eza Yakobeba parce que tout Salimo Miko, le belé, tous les leaders américains, qui s'injurent à Melo, on a plaisir à Royambaye parce que moi, je suis belé, il faut tout sur la Mambouya. Faire rigoler, tout sur la quartier latin, tout sur la team, moi, tout sur la masolo, papa chéri, parce que Abali Sagimouana. Et tout le monde est invité, artiste belé. Vraiment, mais tu as moi réaction à leader américain qui s'injure à Opesabiso. Pourquoi il y a un mouvement pour nini va préférer qu'on invite attends moi tout le monde ça moi bien
Mais avant de commencer cette émission, mes partenaires privés, Aline Mouimba Nabo Sanarate, Dr Jackson Lubanga, Nabo Sanarate, l'honorable Rémi Ayos na Brazzaville, l'honorable Gaëtan Kodia, Olivier Doumou, Laure Manze Kula Queen, Nabo Sanarapete, Nabo Sanité, la grande équipe de Congo Mokili, Imak Makengo. Le réalisateur de cette émission, Anel Kabafosset, Sims Essel et Nabo Sanarate, Nabo Sani Lissousouté, Bamassa au tout ça en Abango au sein de cette entreprise. Encore une fois, merci Nabino, je reçois pour vous, leader américain, Otto Soane Sikoyo. Bonjour, leader américain. Ouais, bonjour Ibrahim Abdi, bonjour, nous sommes tous dans la chaîne Congo Mokili. Congo Mokili, nous sommes sur la chaîne. Merci. En tout cas, tout le mois de mai, nous surtout, nous sommes protégés dans le mois de mai. Nous projet dans le mois de mai. En 2023, nous avons un colo. Nous avons Nyoso pamba. Amen. Dieu est tout puissant. Amen. Mutaleki ate. Ngapona papa lutumba sisanga poso okepanganga. Ya solo. Ayebisanga njora. Kulelangele kikisi. Abata mutayibio. Ato zangi senga kapanzama opesa. Amen. Ata mutayibio chikele kapanzambe. Inch'Allah. Mais leader américain, c'est vrai toute chose en amatanga. Ah, il y a le frère Nabiso Gigola, le petit frère de frère Gigola. C'est mon petit. Ouais, voilà. Mais un mot d'abord par rapport à l'artiste Oua Koufaki. Et puis pourquoi tout le monde est absent si le leader américain na jour J il y a deuil au Bimagi pour Bagendo Kunda. C'est vrai que Bagouna peut commis qu'on quand même opportunité. Mais qu'est-ce qui a fait que le leader américain a mon anaté jour J au deuil Bimagi parce que le leader est belé mon anaïté. Mais pourquoi le leader américain mon anaïté? En tout cas, merci beaucoup. On a fait rigoler, courage, a conduit les qui ne sont malades. Na mon épée quand peut-être confier le midayaki, na mon épée batama. Il y a BCBC Basséguin, na mon aki batte belé bayaki, on a battu balatine wata, bayaki vraiment. Représentant na bango, mais c'est pas le leader. Mais wata zate. Wata zate, mais où on sont dans la kin, Jibem Pia dans la kin, et puis Barbara Kana, mais les autres. Ouais, et là quand on a le bapona. Ouerana jibe na ngalo banga kisinjora omoni toka sape bolam on dirait ba congolais mingi ba leader na so batala kaka likamo beleki ka siku mabemoka ya muke ba bossa na so ke fere wana asala tro na kocha mbongo na maison mere bela bina butu mobimba ouera poza ba contrat pour signer so moi c'est mon erreur on est makambo so na batanga fallait basala ko limbisa on est za matanga. Pour nous remarquer que Congolais janvier, à Bossanlem, vous avez 7 ans. C'est comme réellement tout quand ça a bêté, j'ai bien avoir baba venir biso, bani bisa biso, baba parents, beaucoup de biso là bas wato, ngashi ba beaucoup langa, ngala mona wingi. Yo mona wenge. La mona wenge ko. Yo mona wenge ta leader. Ngala wenge tende. Si yo quartier latin. Te penzo la mona wenge. Na mona wenge pe. Na jibe. Mona bokola e. Si ba bokola ngala. Na wenge. Na mona wenge. Ala makila wenge. Kofi na yo. Quartier latino na yo. Quartier latin na mona quartier latin. Zanda kuna e. Wanda kuna. Na mwana wenge. Atela tezanda kuna. Mais bato botala, oui que bato botala biso. Obi abdiyo comme sanga. Te na comme ça. Yo mona na BCBG te. Na mona na BCBG. Tala clip a celui-là, mutasala muteliboso. Ah? Ezaya celui-là. Eventua. Clip ya nino ya Jibo salila ga ebola tamaputa. Na sala. Na sala yo mutasala clip wana. Ngaki sindora. Américain bato botala biso. Ndano ko na aya matanga na barombo. Kofi pakunda kofi kutaucho kuna na yo. Ko kofi le makambo yote. Yo ko kofi le makambo. Tena cha kofi parce que biso to yebi yo. Kofi fil. Ke wana nzambe longola. Longola na nzambe, longola na nzambe. Nzambe na bakana sasa ke na mwana wenge baba vina biso balimbisaka biso. OK. To ba petit na bango. Lelo ndimi kwa mwana wenge. Na mwana wenge. Mais maison mère te. Pardon? Tonya te BCBG. Mais bango tu wengeti. Menga na nga. Ya BCBG. Ya nga. Récemment tout monde que pas Weranson oza mwana wenge na palais ya wenge. Wana vie. Mais on est vieux mais na mwana wenge ya Jibem Piana. Il faut préciser. Jibem Wenge ensemble d'orchestre. Et bon orchestre voilà, merci. Siko yeto to placé wapi comme les ensembles. BCBG. Azamona wenge d'ensemble. Local azalaka na BCBG. C'est wenge mobimba ye. Mais il faut pas préciser le bisot mais yazolo baka plus yo ka abdi balimbisa biso faire azaleki na bango abungaki po na yebi ke batimo babenginga OK na miso mona sala ki onjuro zolo baboye faire sala wera nzembo soki fiye jalunga bite bolimbisa ye
bavana pe ba bon moment trop na werason Voilà mon pélé. voilà mon pesa li pe est-ce que yemo muto zolobela wana est-ce que c'est les gars na TV pour ce qu'ils ont pris à Wa makamna yemo. Wa makamna ye. wana makamna les gars soki les gars na kuzu tolinga to yeba yoka ayembaki eleka na TV eleka na TV mais tant forcer ma pardon pour les gars na TV ça peut bien il faut les gars na TV akepe ko pesa la su wera mbote ba solo li popo eno wana pe elongwa voilà mais si quoi ça ça fait combien d'années lelo faire à ça l'émission à Karine Mukonzi cacher la PV quadra. OK. On comprend. L'émission ngala ça. Côté ba yokanela biso pe to monati. Mais veya ki na matanga oui. On comprend ko les gars na police to ayeba bien na mopa za muta malamu hein. Mais oui, les linges sales, les linges sales c'est là va famille. OK. Faire à cacher la IV. Côté nini o ba benganela pour veya matanga. On comprend. Mais vie so ba benga été moni dire à l'obélo moni bandeli tozana kaya matanga kaya matanga et ça le roi fête c'était fête va bien invitation matanga va bien invitation ya ko kabula na mutu ma c'est tout so to moni payant to moni de la jungle ya gité ya to lobat ya nga siko na lobi boy so neti muta komi na azana matanga oye to pesa moto to sisi matanga to kena biso to kuta ndi système ko kabula mawana Kabula mawana c'est très important. Toi on a pour ça toi banate côté boyokanela ki côté bosala kini matanga. Toza ba congolais, ba étranger tant ba yaka na ba matanga bongo ba mona ki wana ki mama to pesa ka imaginer libanda. Donc toza pour ça to pesa image te pour moto aza libanda net bito za boy. Na États-Unis ba rando ezati. Yo nanga to mona ka lili wen to mona ka oyo boy to moi tam so bana ba rando. Mais so li kamwe biso do biso barando te baka andeni o Jésus ayete o yayete ndenge biso pe tozalaka to teka faux image tango li kamweza on est des artistes to biso to dikaka masse donc le quoi to dikaka masse to la sabatuke bolingo leki nyonso nde bate ya biso na mbendo ngisi bolingo leki nyonso tout leader américain complété ou complété nini bolingo leki tout na bakaka côté matanga to bongisaka na matanga apparemment ndeka ko film talanda bat na matanga biso nyonso to okufa OK biso tout au daim to tikala ate OK neto vanda abdi biso tout au daim na 2023 124 mutu biso tout vanda to zakela ba to voilà osoko pa te ba ko bongisa tant to za na bomoyi te ba to tika bana na biso bazo ya ndenge ferre ora la vie na yo OK nga ba benga ozokotela ye bona boy wana vie bani bongisa na vie pe makamamo pe esila voilà na kofi kutu oh ça la cofine émission carrière la musique Seigneur ça me donne super émission émission était comme la CD était comme la CD la victoire tu le imaginer ça tu l'imagines ça ba comment tu parquer cofine Nzambe on peut la Nzambe sur la via limbisa na via limbisa kabiso taba audio chobima ba biso te mwana moko sage d'or ba audio moko ba sola kina Ronaldinho atinelinga ngapi na répondre au début mais que on se m'a kamana confirmé avec vient nga na combien qui veut limbisa mais vieux pour lui baba audio trop qu'est-ce qui fait que les comment la vitesse audio et comment audio ya tindelinga makamanga pour répondre et comment audio to ko beba na te pona ba audio so to bitwana ba audio to panzana ba bien ba presse ba bien audio ba beta ka soki mutafinga ki mais so na baki ardine ngazana vraiment na ke tele vraiment na la linzala apesinga été vraiment atinga na zonga pena boita 1 et ça normal abeso na finga ki voilà na lobe kaka ba musicien bomba bazolela bayemba squad bomo ezobima légende babi des volumes zoya ya sinde zoya ba mise bayemba mkolonini eza ko finga te eza ka vérité na loba mais poni yo mo po epsa double king te po viena nde to bangaki on lo ba mais on a viena yo banga to banga vie pardon voilà to zonga to na ba ovie bibisa ya quartier la terre yo tika lo légende chef azana na faute te pardon to bangaka leader américain bobanga kana ebité bobanga oh c'est kofi bo vie ba omba ba olela yo biseno ya bango no tika no omino su ba omba susu ba banga ke panga omba bisanga na koko sa vie te la banga to banga ke Nzambe voilà babanga ko fait le biné mais Orligo là continue toujours à se déchaîner un petit mot na Orligo lozaku s'attaquer plus na Yaya na Yaya Ferry aza Yaya Ferry tende nini aza Yaya grand frère tunanga nini Venzora nini azane Yaya Ferry
propre papa maman moko barusu to baondi bato yoka fere moninga njora nande ora mwasi janvier na mobali papa cameraman de kona abdi de kona vie moto Olivier na biso de kona yo voilà bosana orli gola vie na mo bi bande kono te tiga boye na peso conseil ki toko ya yo to bosana manikete yoka yo to bosana manike na prince te yake ndo bosana orli gola comment na bosana ekokota société to bane mama prince to mama prince to fula balancer mama prince nezali mama to bosana mwana d'accord fere bosana orli gola vina yo mobimba ti okokufa amen mais réseau eza nini omoni abe na biso ige ndongisila ate ya biso kamona kanga fere na 2019 ti lelo aloba mama no soka za ndoki ate kona kindoki papa no soka za ndoki ate kona balikele mbara bango boya mwana no pe soka za ndoki akolia occupé te bana ba mama ozoko pa bongo yaya kindoki orli e monani yango ko mozo reprocher orli et monani bosana orli tala yano azana pasi azana mabe bomande kona mwana mama janvier kutunda azana soka monenga malika mo bombile elukanga keba baye koto yo nazana bato ngwa wa yana nga longwa alongolanga muto exposé boy ndenge chef mata longolanga tango falati na bambila balukanga bayaka na salon suiza chef mata zaka coiffeur chief mata na Bruxelles leader bazar nazo yoka bango longwa petit nanga orli azam motema mabe moment wana o de bango mwa yambala kufaki akokaki kosala émission ya bongo te na ndeko na jamais kosala yango te amwana mama mais alobi fo loba lisusu soka koloba aloba na ye bakangi pe mais je pense que votre la message na biso au téléphone to simbi voilà bata science mutu basala yango na babilamba ba yoji to lataka o na basumba ona latia ba goche na babilamba ona na ba basket to sikana tia ba Lacoste bango to bata ba science bata ba gwa mutu etambolaka na ona zo beza vérité mutu etambolaka na gwa na nzambe o aponi place na ye aponi nyoso makambo bato to ba vivre kaka soki bato basaka ba vie to mataka bata ba science bomata yango te zotuku nzambe komata yango te batasaka bamituka wana bata ba science baloba yango mpe vis-à-vis bato basala makambo na bango telefone tosimi ba whatsapp o tosala ba facebook wana oyebi bata ba science ozo comprendre ata ndeko na yo ngai mona bakran frère na ngai baoke banganga mikebiki kala barumboa baraba mikebiki baoza bakisa basi nakanga ngafona lingaka pecho na kangena kwa ngwa peto kepeto aussi pecho pas jupe eza maka mais mona pe eumela lango pete e kobani nango eza mamba solo ya nzambe ne bien eumela bande on epso basi bakanga bonde boy bakanga bango fo ya basi bakanga mibali basati eza vice versa mona ngoso tambola ka bongo orligola za mabe what tulani a petit frère te maza grand frère bomba petit ata makambo ezali bomba mais boso petit frère pe koti faire aliane mutu te torana ye na babwata na bakofite mona bagwana bango te toata bilamba na bango toliaka na bango tolala na bango tolia bambongo na bango mais ko ndeko ne propre marambo azolo ba to vana chez kofi chez ba wata on bakufa bando na bango te tokutaka na kitoko ma famille fere biso bandeko na ye fere bosana ye vi na mo bachoko kena sama bele andeko no te andeko mabe aya ya poison ya ndoki oligola ya ndoki même toko nga oligola to finga nga jema funga sta sama na kalofi ngani mwasi mobali ya sikeza te mais leader pourquoi tu t'attaques na oligola akoka koloba bongo te tozaki na matanga na moment wana te banda kala aloba te kwani yo lobi aloba asifa lobat abaki azoloba lisusu je crois bien la guerre sera longue et populaire donc je crois bien obi ke jalousie na zakani na fere jalousie na o fere bima na musique ya bima te bana ngiringiri babenginga bana ngiringiri babi ayemba kapaza chanter on a bi ayaka pe pas jibe ngana yeba c'est pas jibe abeta na Tonia kenda ba photo na Tonia bazwa été ata même poto ayana milus bazwa été BCBG oh de fite ferre ferre mtamime na poto faboyat mbonga kisi mbonga bien ferre et puis ferre to mo la famille gole comment du colo
ti bato bayiba orlien bayebika na komba feri babika feri yaya feri orli ezaloka feri ezaloka venture wanda yebana bongo akoka feri te feri aza nzambe abotami na mwana mama mari orli osala abo mama bango kangada tshali mari ne mta kufa na souhaité te mais abo mama vidéo va rester patata la biso leader américain azobo mané mama abo mama papa zo mama ko sipote makabo orli osala ba shoki wana eza bituma bana mama mto oza shoki azokamwa orli mais so totali siko venjora conseil no reporter na ligola parfois tant sous yo poko loba ah royo ko mo muki na conseil amuko mukona biso tout mais to banga bisa pe ba secret ezaki na cuisine interne akobimisa secret moko tonso ko bisa bato basi bayebi lokuta biso to vana mina musique alata bina maferete na tulondoke ala ndaka ferete na vie na été ata bila ba faire voyage munini babila ma faire sera baki ba les marquer moko tunamona lati atekela besu no bilere écoute famille ma mission na poto mission su batika la likolo kombo ligola vasco patika la pona na kombo amemi poto ki totika ba sentiment dans le américain conseil exaté allo ba koloba to zela lo mutu ala yo koloba nini pona ligola parce que aotala pe biso et c'est vrai qu'il faut alloba parce que la guerre sera longue et populaire. Yo mutabwani ngolo banini en tout cas nga soki nga pona nga na oloba ACC guerre wana ni na van ka imam na oloba ACC guerre wana parce que guerre et maitaka na rien le contraire batunyo so ba ko na commentaire ba oloba mwana mama na yo donc ça dit beaucoup mwana mama na ko exposer et puis yebango Ibrahim gouvernement mokili vanda basambisa kindokité puis ça rend preuve. Quand tu parles de choses là, preuve vraiment exagérée. Attends, mon ami Ibrahim, ngana bomanga preuve kindoki ezalakati. Bon audio on a toyo ka leader américain pour rejoindre de son mambo audio wana ba audio toyo ka kifi. Ah ba faux audio. Bakrea audio. Petit. Bakrea audio. Ngai na ina loba boy. Audio wana ezalaka 22 minutes. Ba pire ba sola pendant 22 minutes mais ba otanga na ba kombo te zakate. Zakate. On comprend? On comprend que ba pire ba sola pendant Ibrahim Oyebe. Mutuale mais ba pire ba sola pendant 22 minutes. Ba tanga na ba kombo te. Mais a obete la ya rebe yebi ya rebe on to e arabongo. Bongo. Là ce qu'on a comprendre bi. Oh, mais comment yé oloba mais mutu ba vaine ya. Ngana yo. Soto vaino to sola Ibrahim ita on a kepa passe de wana na kendaki na otanga mais pendant 22 minutes pire obeta kombo mututi donc place wana webi lelo ba jongo ba koma zo ba voir bat webi que soto ebate ba imita rapena to ba ke jozo ba mobutu voilà jozo lo ba pena kimbuta on comprend donc en fait dans ça pena kunate mais pona nga soki eza pona conseil ACC moi na maman na donc voilà et ça l'a bien voilà leader américain yo peut se joindre le bela Ngana Sengana Orly, Achanase, c'est son frère, le linge sale c'est là on va famille quoi. Donc Nabiga Barabongisa et puis Barzon à la bango bien. Mais leader américain tout le monde peut l'artiste fait rigolo plus tout le monde pour me soutenir parce que ils soutenir. Na ça va kunate. On ça va kunate mon soutenir banda kalo banda ko soutenir projet na bango stade de martyr et jusqu'à aujourd'hui tu continues toujours à soutenir l'artiste fait rigolo. Maintenant mais nazo poser la question mon aïe artiste a voyagé qui des jours après mais c'est contrat pe bako ko bueno pe la ngo pe to bitena so sana mbongo na bozo saka mbongo ya boka mopa mais ba obi ke fali balobi fali azongisa mamutu e fali azongisa na lobi ya boka mopa bosi bo signer basi ba matcha ba fiche moi on appelle ça mbongo tant musu 2 mois avant déjà ya parce que c'est le publicité il y a une fois nani il y a une fois après pour attendre azongisa mbongo batu so basi ba kundi choc wana ezolekela nde batu leader ezaka na motema Frère akendaki boatite frère akendaki boatite frère akendaki musala oyo asalaka oyo elesaka famille bayebeli frère egola non il faut pas te juger na bandenge mo boya malamu te moni contrat o bato balo bokoki kozwa contrat ndeko akufaki bakundi jour wana mais akufaki déjà mawa ezalaki tosali makambo nyonso to enterré na keko présenter mais sur otali faire na podium aza faire na raté au monde a perdre de poids mais aza pena elengi wana teninga zalaka mais vu que biso vena to beta to yebite siko ba appel nini salamaki po ki kaka beta
donc tant que juge ke beta pour nini faut to yoka pe lito ya faire okene pour na baki nazo ya contrat batala batona babaki boy balobaki boy donc soit beta za musala na c'est bon. Voilà, j'en veux wata yo zana ba artiste yo pona yo oko girangonde est-ce que c'est obligé faire rigola que nous prester na Côte d'Ivoire to en rep ko channel contrat côté. Pour contrat sur raté contrat moko salopelo hote bien sûr ça la faire rigola la production ya kaka par rapport à faire rigola té na mutana intérêt na e pour les amants musique au moni ba organisation ya une fois na ndé mobimba so ezali comme sous contrat mo ezali ya mutu mo ezali individualité to ba ya 20 jours encore ba te poussanga time sous après une semaine mais wana yaka une fois na nemo ce que talaka des choses qui mbongo ya bato en plus c'est ça mbongo ya bapa eza ya mona mboka te ça va déjà promotion c'est bandara bien avant ce que bato ba yibi ke ba ya concert wana ba yibi ke ba ya ta la ferie bien sûr ba misusu nde bazana bango ba yibi te ke faire rigola kufelaki lekia pour moutenir ces attaques à crone internet ça y est via faire gauche à droite c'était surtout les bandes bamboka automona bon bébé gars qui fait rigoler il faut bêta ce qu'on lia kimbonga bato bon c'est ça qui pasteur a coupé moi ça qui était bon ngabo le belo godi yango elonga na ngala baka boutique eza musana musala yango wana eboko la famille na yango ba oligo la bakendela ba poto ba chirigo la bakendela ba poto ba mama Marie Makesi bakenda bana faire batanga bien lelo M Sotali bana faire tout monde na kulu na zate tout monde bana bazotanga bana vie bien poza musala avion même ata faire été même ata orchestre na mobimba eza déjà société ba genois o bakenda ki kobeta kuna na ferry bana ba famille na bango bali aka na sima ferry bon ba ko vanda ka te loka bakunda ki bafanda ka bo faire so abile lo vanda ta 1 mois 2 mois bane ba kolia bien ba kotanga pona ba compte na banque bongo ba oyo basala ka pana yango moneke faire rigola Jésus de Nuance qui représenter mboka banda mboka. Voilà, Dio o bino bo sali o ezaka pour soutenir l'artiste faire rigola na stade de Martyr tout ezali ya quoi na donc ça micro pas 20 jours pourquoi soutenir stade de Martyr faire rigola biso sala na biso kuna te to sala rakuna te mais bo sala rakuna te lelo bokomi oser le temps ya ko te so balobi mabe o to lobaki mabe biso to sala rakuna te bonne chance na ba geloro moko ya ton Ritando beta stade de Martyr batunaka o beta solo pas faire na kone na Marcaus voilà abi chacun portera sa charge allo ba bongo bon peut sa charge na bango pardon sa charge na bango allo ba bongo otika mombo allo baka bo allo ba ngo na média to ebike allo ba ngo na média il faut allo bela biso bongo allo bela na biso bongo yaso ngana ko sa yo te Jordan Fonseca na cité makambo yo mapso na niveau na te voilà c'est la chaîne yebi donc c'est la 20 jours allo ba 20 jours stade de Martyr ngo to moni yo na janvier wata leader américain un mot d'abord allo baka bongo oko sa te na ko sa kwa vidéo ezali il manque pas que ngo luka biso vidéo wana okotela biso vidéo wana leader américain faire poids natiki na pour marque pardon akobla wata monter natiki na ngalo wata na faire ba ya na leki okokite wana eza travailleur et artiste faire rigola yo oza collabo plus na saka pe kuna te ezaka mais artiste no quoi pardon quoi est-ce que ba mba na je veux te biko soulever le moko bato botala biso bakoyina bakoyina pona makambo parce que vie déjà na ko tcha déjà na bi leader américain bandede ya kochela bato botala biso ba ebele leader américain da bandede ko tcha déjà ya wose connaît comme prêta ça déjà fait yango déjà on répète ana date leader ko changer beauté ba bagolo de ba komi ko ya te alobak mamba oche poate alobaki chacun de nous portera sa propre mais ça peut m'abêter ils ont m'abêté wenge d'ensemble ba portera qui charge na bango frère Nabino et Wata yepe kala mingi to beta stade de Martyr réponse à marque au kolo bani pona obika chep na ezaki ko katane pe mission ezaki bongo ataki bongo biso ba bino pe to chepe bongo. Mais on ne fait famille koufite que voilà leader américain en tout cas bota la biso belé moi en fait na habité marambo ezala ka boyo ka boyo Ibrahim Soyendeni mais leader américain papa no mo outi Abidjan ko fait le midi j'ai des images où il faut la balancer Abidjan tombé ko fait le midi tombé ya ko sarnate na Abidjan
abinisi ba chroniqueur, abinisi ba chroniqueuse, donc ba Alpha Blondy, ba star minene ba bini na ebité ça on ndeni komona ba image voilà. Oyebi mamo salami na Abidjan na Côte d'Ivoire, ba tie biso ko ba mine fende ba sala honda. Fallait ba honorer Kofi na Congo. Kofi a mérité gouvernement congolais ba honorer na 45 ans de carrière ezalate. Ba ivoire ba ko sala monter président bango Alassane. Il faut salama awa. Mais ça là ce gouvernement congolais doit reconnaître quand même ba valeur à Kofi Olomide. Là biso ba bosani. Dans ce gouvernement biso Kofi a conquis 45 ans de carrière. Apparemment ne peut pas on a mututé parce que ces zagi bon to inga to mona. Ba mona ba image. Ya bango pe ba sala yango. Ba tia Kofi Olomide na stade de martyr, ba mise nyoso. Ya Afrique. Ba sala ngo spécial na RDC nyoso. Ba beta na compte Kofi Olomide pour na Kofi a vendu. Bango ba Kofi a plus de 25 albums. Voilà. Kofi a vendu bango ba yemba. Ba honorer Kofi ba sala ngo. No quitter ba vrai ba sekaliso. Kofi na tala la chaîne na Côte d'Ivoire chaque jour. Voilà. Balaki c'est na plus de 100 chaînes na bango yé. Presque donc tous les chaînes. Niveau moko na ebisio. Ole ka kuna bana mboka na bango. Ole kana bana mboka. Aza icon légende. Maza Congolais za ivoirien. Soki basali yango te et ko sopa biso. Parce que na Bénin bazongo lisusu. Bénin bazongo. La fête continue. Brazzaville. Actuellement to lo ba Bénin Kofi na Bénin. Faut que ça batte Kofi na Bénin. Brazzaville zo sengango. Angolais zo sengango. Kofi a mérité batela un monument. Tanga za na mboko. Tanga vivant mon ango so takiti na aéroport Antili. Ba sepa mama azo beta guitare. Ya ba Kofi basali trop et puis azaka toujours azo bunda banda tiola kitakate amatakate azaka Kofi. Mais tout le monde est absence père ba mais c'est belé 45 ans ko fêter ka ina na quartier la tembo moté il faut demander azaka bongo azo kitata azo azaka azaka Kofi ba tele monument ndenge papa Lutumba ba ki bokata mutula nga bocha monument ava kufa mona yango Kofi azo mérité monument moko boye atana kwa mon frère. Attends quoi mon frère. Mais l'idée américaine peut se répondre. 45 ans de carrière to boité mais il fallait à la fêter dans quartier latin mobimba. Na ba o bazala, na ba o baza actuel, na ba o. Te wa makamna ye. Te wa makamna ye. Wana organisation na ye makamna. Mais tout le monde ba tirer mon katana na Côte d'Ivoire. O ezali 45 ans de carrière na ye quartier te zaka pe na noté. Asangi surtout. Voilà ça la on a fait ya quartier latin ben ça bango. Carrière des quartier latin tant ça orchestre en 86. Boya quartier latin mon benga bango to bayaka. Akabi bakar na bafikira sema bona zaka bo. Oza siku ya carrière na ye bandi musique. Tilelo mokonza za. Azo mérité honneur na RDC. Ba honorer ni ba saluer na Côte d'Ivoire. Pour la mettre au Côte d'Ivoire, ils ont mené 1-0. Tout pour la bien c'est côté. Tout pour la les autres les collages au kita. Les lots mon journée c'est moi pamba. Abi histoire de musique ya Congo te. Abi histoire de communauté. Alors le Kofi Olomide. Et ça là n'a pas si on a question dans la vente. Gouvernement congolais. Mais ça là on pas si Kofi a reconnaître beaucoup ba valeur na yote deux fois. Mais yo sikuyo to sobeta na masola nzambe to beta masola bien non ko ba autorité ba ko tala lo c'est là reconnaître valeur na so reconnaître ba valeur non te passer so bande ko reconnaître ba valeur na yo to linga to muno ngoza la bien ou ngoza toujours na quartier latin vous faire partir sur na quartier latin aux arçons na quartier latin aux arçons na quartier latin boya sala kuna bonga sala na quartier latin wanda kuna biso menda kuna bino liboso zalaki na salaire mais c'est mon grand frère. Donc aux Arasus c'était mes familles ticana. Famille ticana ngo. Ah d'accord. Donc Kofi Olomide à travers cette émission il ba que leader américain qui s'injure à Zalarane sous paiement na yote mais dia lo bango na bosolo na politique. Na sala ka penza te. Osala ka penza te. Penza te. Mais faut to bon ça kota penza te. Sala ka penza te. Osala ka penza ça veut dire mais la sala ka te. Sala ka te. Ah. Oui il fait que toi na lo ba bien te. Leader américain lo. Penza te. Si vous montez vous comprenez façon sens ovia le bel que comprendre on est Nestlé ou tout à ça la penza te
penza te natala émission eza penza te Voilà. na place ya kosala asala soki mpe azosala te asalaka te donc moto azalaka lokolo moko na kati moko libanda nde balobaka penza te siko venjora na calcul na ye penza te na ye ezalaka ndenge nini omoni oseki omoni motu soki aotravaille mpa na yo lokola sans contrat déjà lokola locataire mo apesa garantie te donc obimisa mpe kaka lelo okolamukaka oyo se tika ndako na nga ocomprendre mais apale na oh mais garantie te kaka garantie moto eyedaka biso so olobi nanga bima lelo futi te nayebi biso oke garantie na nga eza kata kuna voilà sikoyo ezalaka na musique ezake soki moto aza na contrat ezalaka te ke papier mo boyeka osigne contrat ezalaka na makomi yo opesi olobi président abi nga na orchestre na nga nalingaka ezala boye otangi contrat je suis d'accord osali nini osigné otali mpe salaire no d'accord parce que soki eza bongo te parce que 20 jours ezalaka sans contrat yango moni ndenge oyoka ye ya des fois alobeli Koffi Olomide Koffi siko nde ayokaka tshonga nga travaille pas na nga alobelaka wata alobelaka nga mais quelque part pe ça moins cher bo 20 jours monoko ne fulaka aliaka na monoko 20 jours na comme monte laisser le roi monoko parce que soko kanye monoko ka pona yo parce que il faut laksa monoko le roi na kanye pona nga moko il faut se bien siko so ça de vieux ko avandi bo mo ibinaki Patrick Beka mabi veyo monoko ne sala makam via saini aya lobby moi quoi tout le koti dans ningo la donc penate ya quartier latin wana ndenge zalaka penate ya momonia zalaka boye. Voilà, leader américain Zara Bongo, mais au garder la relation Nina Binafile, c'est vrai que Hermo pour côté les Beckham Motro, Binafile puis Fabrice Maestro. Pour Bango tout, Bana papa mort. On a relation en année. Na Binafile. Na Patrick Beckham c'est bon. Oui c'est bon. Ah c'est bon. Abou album Histoire. Histoire. Patrick Beckham Kangam beaucoup. Moi malam moi. Nous ça Beckham te. Na solane très bien. D'autres années na anniversaire à Tigana. Moi malam. Moi malam. Moi malam makas. C'est bon. Mais quartier la tête na Bénin. Toujours karaba départ, au rôle banine. Départ mais ba mission se peut pas se préparer. Mais musu se peut baza moi des sous baza pe ba linga ba kenda. To bombi no ba kombo na bon. Moi déjà ba kei déjà mais faut ba lo bango sko na média. Moi déjà baza na ba kei. Ebani lelo. Ebana de kalati. Balongwa trop. Salama. Salama. Fali balongwa. Mwana matière balongwa mais ko fazaka Koffi. Na longwe na nga na tiki awa. Konyonga ate. Moi ça Cristiano senga divorce tala ba million Cristiano non. Donc mama rolongo eza mutu ye moko asali concept na ye amoni que non peut-être awa nanga et simba li souste. Qui ont maintenant les concurrents 10 kilo va mambo. Donc so moi que moi si à Cristiano le bigé nga na posa divorce yo momi tuni rosa ngani pas Cristiano donc. So mutu abia olongo na ye abiki ya ozalate azana ba propre raison na ye. Voilà. Depuis la sac et puis kolongo ya lelo ya kala ya lelo mukila lelo ndenge koma sans impact. Mais leader américain toujours qui est déjà vers la fin de cette émission mais bateau bota la biso c'est vrai que quartier la teba bona Bénin okolo bana yemo double king nini c'est vrai que otala yo kana grand prêtre Nzambe courage place azali Nzamba peseka makasi pour force confiance na ngo ya kobeta concert obiki aboka yemoko surtout na Afrique na tala minga azoboka yemoko azoyemba yemoko azo travailler makasi na sanga Nzamba pesa makasi ti 85 ayemba aneka po ya umena mokili po motia malamu trop Nzambe taka mwana Nzambe ko faire ko saba 126 ans azaka po ya Nzamba sanga nebe mabete asala ka bola mbele bola mutane bola mune elelele na procès lokuta oya viola lokuta bana basi wana. Voilà leader américain to Zanaye Aline Mwimba mutuno linga mingi yo leader américain na Zanaye mais leader américain soki dernière question pour to chiter na biso soki chibe mpia na sala invitation pour na yo o yana fête ya mona lingo seulement bien on kende boya point boya te mais cela quand même bien théorie quand même mona papa Sharabali na moni mené na moni mené il s'est bien kilango ya compliqué vieux joli mubwela na pointe kilango liboma vieux joli mubwela na pointe
ba isa mo wele kaka Bitanovi. To ka mo mo ko lider mo. Ça qui est ça Pas bien pas compliqué. compliqué. Viens mener à soi zaga linga libalote. Bon, to le baka ba mo wele kaka. Marasi mo bezala kala o emele abeta ka. Ba wera ba boya ka. Le kam tabeta. Ele kana. Ya 27 la boya bi masana nga. Ya ça bien. Mais abeta na mkopenza. Encore. Merci beaucoup. Je repose un peu. Merci beaucoup libala mona. Merci beaucoup maman to ba mokilon liboya. Ya to sana mabete to ko sona sona. Telo sko ba ke kutela ndenge na bon. Mais ça liga même bien leader. Bien makasi. Bien makasi. Tout le monde peut voir en son azaki wana, tout le monde Adolphe, c'est vrai que ba mise fo ba bala na bango za bien. Oui, ça bien. Pona nga pene ko mwana ya wera susu, aluka mwana kofi, aluka mwana ya wa. Aluka mwana ya mutu ba bala na mwana aluka boye ça bien. Ekende ka bongo. Mwana wata nani? Mwana wata waluka kutana mwana Gims emoza bien. Kutana mwana Daju. Voilà, nous allons parler de la team Wata qui se joue toujours en Europe. Wata retour eza kana mboka leader américain. Bazanano. Retour epesa makana kana mais on. Le 26 au bana. Le 26 mai. Bana rotana. Ah, mais affaire ba concert on peut éviter prix à $200. Tu vas ndenge na wata ba ko beta $10. Ma mutu totala mutu totala mutu. Tibuso nga ba fan na biso. To ko chape $20. OK. To za beso ba la team wata ba spiritas ba za la l'aise. To ko chape ba concert ba 3 sate ba 5 sate. Wata nga ba ngote. Mo bana to sepelite. Ozo comprendre. Donc a ko chane pe bouine za la ko chane pe bouine donc tika makambola donc $200. Wata zoya, chemin de la gloire zoya. En tout cas, Watazoya, chemin de la gloire, mais apparemment tu n'es pas toujours aimé, bah Messia ko tonga yo, tu comprendre te. Na poto ba voice zo bimaka, Kindora, tu comprendre yo tes nini. Ya tonga leader américain. Batu bazo bisanga. On ba sepela te yo ti ozonga pembena. Bele ba sepela bango te, bele ba sepele. Ya wata. Bato bana groupe ya Spiritas. Basongi bazo ko yebisanga mama eleka kuna. Mais on est ka bango batali boso nde basala ke yo. Bansu balingi ngate janvier. Net banani yo bali. Te bana groupe kuna. Bana groupe kuna. Moko za kuna zo ko yebisanga ngai. Azonga te fasenga pardon fafuka ma. Musanga de pardon. Fafuka milaka nzambe bien. Ana fuka mela nzambe no sona wata no zela yango na vanda nanga. Yo kumuna bato basala. Mubanda ko sala bulo na yo. Moko kuta fuka mela wata. Mubanda ko sala bulo na chemin de la gloire. Ana bandi desa. Ngaro za nanga wata. Fuka mela ite. Ngaro za nanga wata ya. Na sola na ye, soka boyinga atika frère nanga na soutenir kaka. OK. Toka bango balingi wata souffrir. Ngana no makasi. Alongwa. Wala alongwa. Bino bolinga wata souffrir. Na bitumba muziki yo. Biso to yebi secret. Tobi ko loba. Wata olongola ye. Wata yaka. Toana wata na nko. Olongola ye. Depuis banda olongola pa longola rega. Na stade de Martyr doit bête. Babetana na stade. Yebite que l'artiste Fali a bête a frappé ba stade tous les gars. Au BBC. Pardon? Au BBC. Baby. Momni ne beba. Moi ba tombala no teng ay ko ta makambo wapi. Mais tu es biga yem ta beta stade. Tu beta stade ba sebele. We la beta mako. Na 2020 beta maki kolega stade ya Fali. We ensemble ba beta ki. Mais kolega Fali te. Alongwa. Imag Bakengo, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alongwa. Mais l'idée américaine, yango likamni nango zara nango sila rateti lelo na ndeko no Fali popa. Tenga na otanga komone parce que na bika bozo na ye. Kosi. On a kosi. Bekam kangamboko. Bekam swa kanyimboko lo bani. Bekam kanyimboko. Akangamboko. Na nini? Histoire arrive, album Ezoya. Album Histoire. Depuis Bekam banda ko misa ba disque, yemo wa ba tek album ne moko te Simba. Yango bendi yo po ya Histoire. Bon avant yo. Hein? Avant Jandé. Soit avant Jandé. Soit Simba avant Jandé. Hein? Ba me magade adembela na production Fabrigas. Ba lo ba adembela na ba bien adembela. Production mo te Fabrigas. Ah tu faisais bien ba joni seigneur so ah Fabrigas azala. Angola. Atlantico. Fabrigas azala. Azaite. Ndima ya Zoyati.
Yo so côté makambu c'est que j'ai mais pesa chance na PC chance pour azoya pesa chance na PC chance pour na yo merci to PC Patrick Begam chance pour na mais na bangela ka leader américain pour côté kuna amwa malamu beka mamwa malamu yino kutana ete ya kalobi na rep merci beaucoup répétition méthode na ozala na répétition leader américain okwebisa la team wata mobanini c'est vrai que batu ba otonga yo to okaki produit dimaki bazotonga botigotonga na lobaka boye na longoli musicien mo atonga kiyo to botanga kombona na longoli chapeau na zoloba biso tout ça musala wata za makasi OK chemin de la gloire et que les beaux sont amen baba to mitima mabe bazé bele biso bana ka orchestre et oyeba na ka nde bana poto yeba ko wata oya bato balinga ke na bato balinga ke te pour le ngana mabe ngala sala lo tanga la wanga na ka poto mais na ndima wato memanga na ndima na kenda asenga pe pardon asenga pardon wata nimbisa na kenda kana nga ezaka be biso ba ken pe na memanga na buzoba wana kena oliambala yo nanga tuza kena oliambala mijo azo zanga ndakala na bito na fufa semula na pondo ozango ngana lelango na lakango na Madrid keba mutamto ana mboka na ye mboka na ngana kuba ngomkolo mote ngapona nga kongo eza paradis koleka mikili yo banda ko lo bazo bongawa balibane bazo bongawa ba waraba otonga banda kwa ngapona tonga na kongo et puis des palins vous comprenez ça aussi ça parle no monaki ça me salo kuzi ça devait l'autre na on peut pas na poto ba hôtel biso ba na mois d'août to ça l'émission en exclusivité na banda ko ya leader américain to kende vraiment to zana sisa alongole ba tolo nyonso na taki ya sika zana ocha ba plafond na sama kamutu te photos orango na chantier ba mona ramande ba ba sa pe boulot ba mona rotinda ki ba somba kingandi to moni ba photos sande bongo je vous promets la semaine prochaine to zana leader américain na ba palais na ye pour qu'elle va chanter na et tout pour ça la paie bien maintenant bon on appelle simbote na ma copine privée Charlotte Wati Bambe ozawa quoi to ça dit mon deuxième version Charlotte Banga tikela sota molo mo wana ti bon on a ti la disembala la ayemba de azawa ayemba ta molo mo to na clip mo lelo ba mon extrait na mo ya Gabi ya Mundala donc après yango ndemba to so ko yemba bango te tout ça dit deuxième version ya nzembo Charlotte Mbanga lianga mbanga ba vie muto ba yena ni ba mbango su ba batala ka clip to préparer bilamba na bango yola mais to chite na biso dernière question pe linga boy déblaison entambola plus na Charlotte Mbanga Gezaye c'est lui qui était à l'auteur de cette chanson yemta komango yemutu vraiment ya na mouvement na habité lelo Charlotte Mbanga challenge au santé na ba TikTok yo koloba na déblaison no tala pe biso ou aza ko se référer plus na nzembo nezaye ezobi miso quand même incapable obenga yebo sa na émission ngam na tindiro on numéro ni déblaison tena numéro neti na PC yo numéro na bosa na émission tuna epena parce que fana kina ndako na bino obule nzembo moko boye mama Pengu Charlotte c'est ma copine privée a ebiete tant que sali Charlotte na Charlotte sa relation Charlotte est sans ça mais l'église va longtemps à comboter bala telambate basala boyete ngana bi mama Pengu église branamiste église na communauté leader ça n'est branamiste ça voit catholique église branamiste balinga makamwana te mais na changer église elle nga bongo mais na catholique na bino kuna bona mona bokipaka te betanga bia mama Pengu mona ya mama Pengu mama inspiration mama Pengu bolingo yaka makasi na soyi ya mwasi toza ko sala émission tout na besoin mona zo sao na conseil na batutu balanda ke Aimé Kionga azo pesa explication ya bolingo abolingo yaka makasi na soyi ya mwasi babenga ngo miel yango soko kina ntima ngo misima ba miel bolingo yaka makasi na soya mwasi Charlotte Mbanga makamle so yanga après na bengi prince babia yaka ko chaboga yaya voka ya babi de sasa ba parti na ye aya na ngo asala waninga Charlotte Mbanga liangamba ya yete o misi de beta mawana alo ba teke ayaki asali nzemo nyonso ya ye yim tabete bas
solo ye accompagnement ye drum ye mbunda ye ye tafuta ki studio ye donc nzembo na ye donc nzembo to sala ngope ensemble na ba guitariste fa ba no kwa kateka ka nzembo na nga musique ebeta mte sali nzembo na pa yemba bien il faut musique ebeta de ka sali ba musique kitoko sala wana po musique ane beta ngala lobi boye biso to za susu na yete po panzinga pesa ngoto na zo na ba misa zo sala o jibela o asombelaka nga mutuka ye mtayimba ka nzembo siko to za susu na yete asala dirumba aza diji asala 5 rumba aza diji asala 5 rumba za 5 jeep soko asala 10 rumba za 10 jeep soko asala lokola ba faire ça ba 30 chanson aza 30 jeep so azane suna ngai wana millionnaire po ayimba pena ngai te ayimba pena lo fomo na mona kota za jeep te aza petit frère aza bon musicien asa makamu na ye kitoko pa na nga akenda atika nga kimia Voilà. jeep na nga basombi nga na bangenge na nga siko aza na nga te abeta ne ba concert ala nga te ba concert ngwane so zela batabeta na ye atika nzembo na nga atika yango na chanye nzembo wana maloba sika na tie o liboso nyo soye na longoli na tika na oyanga mama pengo esa nga abi Charlotte c'est ma copine privée ye para bien que mon cœur oh là makamuto sola na Charlotte nde yango na benga bango nyoso yete ba benga okese mobimba Mais est-ce qu'il y a moi quelque chose? ali Charlotte asungai Asungai. amom asunga bango tu bazwa Mais ce besoin ko se comporter comme monter. des besoins soit dans longwe ba mutel ba tikaki na sima so ba pesa bango ba sepela ba guida qui se va saper musaba Alié so Pekitoko. ba liape Voilà. aloba Aloba. Voilà, moi je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui est toujours à leader Américain de Manabiso parce que na antikelo mo ya suka. na mo lo wana régler Au réglé? j'avais tant non attaché Pas tant non so réglé go pardon. J'ai un peu notre temps. J'ai un temps là. mutoki À régler. On a moni À lokola. régler, à régler. À régler. T'es à régler. Au moins t'es snani makile tangi. À régler t'es. ça ça rouge elle tenait qu'à ça C'est ça rouge. le gars mon Congo suis le gars ba règle C'est la à régler. À régler. voilà Voilà. Mais leader américain tu éviter. Au réglera tu lelo. pour anité na moi si bata ba 54 ko tu ba règle Ah mais batu bandi matin au réglera tu lelo. ah moi si Babi vous tu paraître kuna na kati échange na ngo. ah moi si Mais Bon, système ndenge ça boye et eza nango te mutu ana sexe na ye ya suki pesa. te mutu ana sexe na ye mususu aza abebisa ya ye mitali ye Mais biso leader ya biso américain bebisa te eza na biso ya biso mobimba. pena Mobimba. nakonda na Leader kati américain yebisa bana monde entier botala biso ba retenir nini c'est vrai que to kaboy na biso to Nasali joyeux nzembo mosusu. na émission sika nasali nzembo mosusu titre nango titre nango okanisaki na kotula okanisa na okula papa moni yo okanisaki na kotula yo zela wana nango ye mwana mobali wana akasaki mama otula ndina yo koyoka nzembo ti ndina après ni deuxième nango ezali yo pe mama okasaki papa na otula quand album de détermination kana détermination détermination ya batabina filet na banda yango j'avais oyebi nakalbo te na mais na lobi ya boluka ba problème musicien na lobi 2019 banda 2019 na lobi yo zoluka problème bazoluka banda 2019 biso to tina ba te beka te balobi Patrick Beka ma financier pour troubler jeune na bango troubler promo na bango te nga sa détermination na depuis 2019 tenga bela zala yo zala zoluka problème na bina filet tenga zala na 2019 ah ve mutu ale asala nzembo titre nango pardon mosusu pardon titre nango peka patience pardon peka bina filet passe pardon ah il peut pardon peka rat il peut pardon les sous kuna rat vous pina nzembo pardon yateka mbisi nga nateka mbisi bato bayoka mbisi na nde badambi na baepisa kitoko affaire ya succès pe lobi ngai oyo po eto ebi ekote succès pe nani succès bobile fele alenga na succès hein na bibilo liboso na yiti pardon yo ko lobi okokompare nga na prince babe na innocent na sala bongo te na sala bongo na bagezi mawete merci beaucoup vous êtes nombreux à nous suivre leader américain keke dédicace bato baotala biso keke dédicace bilo bosanaka te nakobosana te mafuta nakobosana te merci beaucoup leader américain ve mutu ale omoni siko tokobosana te leader américain tomonyenenga ye pardon epa fabricas petit nanga binenga ye tomona ige eza ta ba fabrice nyonso batala 20 jours batalanga biso nyonso totala ite batalanga ti
on compare na innocent on compare na mwana nga prince et puis mwana nga prince babi conseil na pesa yo bozongani quand même bien tozongani bien ta mwana nga merci beaucoup conseil na pesa atika biloko azobeta na RNB ayemba rumbe fula yaza na voix baba longa babi asala musique voix ne bima RNB na voix ne bima te aya ba balancer ba musique ba loka ba couper les gars atika et ça le bien petit continuer dans la clip fallait yom to kota na clip to musique monte sama na mama ata mama Michael Jackson na kota na clip te donc si ba kota ki mani que ça le bien te sala mana mama musique moko te isala mangana mama le baba chata photo mazwa quand même gotika dim musique monte sama na mama azwa quand même gotika dim to mona mama na Gilles Glazas na musique na été na clip était mama zanaka mama mi hein to mona été bon maman Sylvie ma pate ya kota te maman mi da pas kota maman Sylvie ma pate yebi maman na maman Sylvie a kota te maman bango te maman bango te papa maman Sylvie maman pata za mwasi tu yanto bit maman ma pata est-ce que kota na clip te wana za mwasi prince ozo ba maman na ya boti mwasi ça va moi ça kokota na mais maman kokota mais quand pas imbela maman bon mona cha elunga maman acha maman bona clip te ako cha photo mais ba cha photo maman bina te maman ko bina te voilà nous sommes arrivés à la fin de cette émission leader américain qui dédicace na bateau ba hôtel biso na poto batali biso wana pesi mboto na yana robi fo ma display en couleur mon balo l'équipe basina kitoko yana nga maître Blaise Beko 5e dans le coach olympique yana nga Bruno Lubika mbonga mbongo ya propre vient na Bruno Lubika mbongo ya propre yana nga Jacques Panyaboga Genève yana nga Louise Lubela yana nga Élysée Safwila I love you ma grande sœur chérie yana nga Isabelle Moulolo ya Isabelle Moulolo yana nga ya putu de ya Lola yana nga na ringa mingi maître Corre Makengo peinture et puis sans oublier Noël Ndombasi ya Diko Ndombasi Passas Moukenine long jambe femme à tatou quoi Lili Moussouambande ya Kaluti to retenir héritier Watanabe le 26 tozana Rotana ngana ozela héritier ya na solanaye voilà oyo na solanaye ayokanga à travers cette émission na yokaye voilà mais na yokana nga suba te pona suba message ya mabetro ya bato baebi sens ya musique te sans sa promotion et ça sa promotion te merci beaucoup Janvier merci ça sa promotion te surtout dit surtout tout ça la promotion na Congo na numéro 1 j'avais numéro 2 dans l'équipe biso a na numéro 1 donc Dio bosala ki encore pona bocha chemin de la gloire de la gloire tout ça yango bosanga pour ça na yena ngabe pona poto tati batiki ngabe problème te to ebi gayo olanda ba mise pona poto te ba tuka esala nga pasi na mona ndeto voyage bango ngalo na zate place pa tout to kela bango poto bango to bakei voilà na direct nga kamna tikali merci mon aki to azali merci akimi to azali na kozika ka akimi to bala sana ba kosa azali azana akimi ta siko so yi to moni bande ko msuba ete yo leader américain on a kosala bango voilà Janvier Watanabe non on a kosala bango chef d'orchestre répète ça moi bato mouvement okokima ndeto kosili solo poso na tata la toke fumati ndako na bino ta bapaso bozaki na yo ke posala musala ya semaine de la gloire okokima papa mama okosala na bino voilà c'est la bonne OK na mbonga tata no tema mama ya famille batika bani ba livrer de parcelle batika ba livrer parcelle oh to ko sala bino na moni jour yango merci beaucoup félicitations à tous ouais, Ventura a tout dit déjà. Mon vieux toujours José Chidingi, numéro 1 à Bissou Esnel, donc Mike et Mikaï Ditacti. José La Joie Travel, mon ami boss minaire. Oh maman ça la quoi Okene musala boko so wata pa kanga mutibino na ba libre Olivera mais what attendez deux personnes Olivera souffra ke ba wera taba ninga ne kuna ne ba souffrir musu wata zo mema yo soko ozonga muzongi boss na na kende
nakeluka mokanda nasaba na lembi na nga Ya za motema wasalaki nasalaka. okende mais à partir ya poto bakotika na ye bango to comme na biso à la fin Bakende merci mosala. beaucoup bato batali biso tout Bakende mosala. bato batali biso tout je pense que un grand merci leader américain j'en veux quelques dédicaces na bato baotala yo te napesika mbote na ve na ngai ya kati ya Willy Mouchet code ya mboka place aza ba bon séjour na kati ya Dubai ana Dubai ha akili ya Dubai lelo napesi bambote place aza na bosanité Lionel Bamos ya solo wala kabelanga basket ya Willy Mouchet code ya mboka Lionel Bamos ya le patron babi Schengen no bakangi te bambassade bakangi te maman Brazil Bokumba sœur nanga Claudine Buka motema teliko prêtre na pesi no bamoto batutu bolinga biso to ara na 20 jours leader américain babi détermination kala tote jusqu'à 20 jours banda 2019 alobaka kombo wana tour openda ebi mape ka kala mingi te kala mingi te tozoboya nde mbilinga parce que na pesi mbote na Cédric Panda garçon plein en Allemagne maître lourd olympique tetoke na biso pote za paralité ça fait savanté tetoke ne biso to la pote to tebike tango ngeza tena okende kaka okende ka 20 jours arume na musoto ke poto kala mingi te bonga na bandika kala mingi te contrat pe na part no pe ba ezala nango ebima nango nzambe tena ke so 20 jours ça contre monde abinga ngamba no ya bato bolinga biso to aka na 20 jours à détermination kala mingi te bo consommer album chemin de la gloire babi alongola yo ata wata alongola ye merci beaucoup. Voilà, c'était le leader américain Otozagi Naya Lobby, Longola Bango. Encore une fois, je vous aime tous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.